Ça. Bonjour, bonsoir, la famille, ça dépend. Ernest Obozwami, c'est Noëlla TV. En tout cas, na pesi bino bambote balandia Noëlla TV. Ernest Obozwa vidéo na biso bo like, bo s'abonner, bo partager, bo aimer et que ça la biso bien. Tozo ye la bino makambo kitoko ya Koffi Olomide na Cindy Olomide. Bande ko ba uti na Genève, siko bazozonga na Paris, hein? Ba star na biso, ba mopa ba star na biso, ba Cindy Leker baza ba star na biso. Fito to tombola bango to kumisa bango botala bango wana aéroport e botala. Sikoyo bande ko to lakisa bino botala ndenge ekoloba mana réseaux sociaux ndenge ekoloba malokola Koffi Olomide apesi Cindy bisou en tout cas ekoloba mabota la bino moko ebozela bomona ndenge ezoloba vraiment la famille ezo sala pasi pe mawa bozela bomona ngo botala Genève botala voilà Bana Europe mobimba ouais beaucoup dans la Genève babi couleur café maman c'est déjà na terrain ouais Suisse et quand mon père zonga na mabele na ye botala Mundele tout mon père oui que Genève ya mboka na ye ah ouais mboka na ye ah bon vous pas quitté moi je viens de Genève ok arrivé na yo na pas quitté bon et ça va bien là retour à la case départ le chaud dedans chaud dehors en tout cas et to se feli en tout cas to kutana na Genève allez à suivre allez bye bye wana c'est grand mopao la famille c'est mopao mokonzi c'est Koffi Olomide bandeko c'est star na biso grand star na biso ya mboka na biso en tout cas bandeko totika jalousie totika kimote mabe totika ba polémique parce que ezali Koffi yango wana ezolwa botala bino moko donc na bisou wana kaka Koffi apesi Cindy na kati aéroport ekokoma ba problème ekokoma bo simba awa bo kita awa bandeko donc bato ba vivre sous te ezalaka bongo parce que aza pe star yango ekoloba mais na ndenge normal eza mabete bandeko to longola ki motema mabe Cindy pe aza na droit à vivre parce que aza pe muto nzambe akeli pourquoi à vivre te aza mutu aza na droit bandeko mutu nyonso abongaka na sima ya mutu donc obonga ya Cindy Leker na sima ya Koffi ekomi on dirait Cindy Leker azui problème azui ngambo bandeko ba congolais communauté congolais totika kimotema mabe eza na mutu te awutaka likolo boum akwei kaka abongi mbala moko non mutu nyonso balakisaka ye nzela na sima ya mutu nyonso bamemaka ye ke non ta leloko boye soko osali boye okokoma boye soko oteki boye okozwa boye ezalaka kaka bongo mutu mobimba na vie kolinga kaka te bapesaka yo na bato yo moko mpe lukaka omisala yo moko soki mutu azopesa yo non yebisa ke non kopesa nga te pesa nga lakisa nga lolenge nga moko na banda koluka lakisa nga moko na banda kosala c'est normal mais ke bokofandaka wana bozo kolobelaka ndeko na biso Cindy Leker po abala Koffi po azala na Koffi on dirait vie na ye esukaki wana soki ke Koffi te alinga vivre te bandeko totika kimote ya mabe boyeba ke mutu nyonso na sima ya mutu azwaka vie mutu nyonso na sima ya mutu pena eloko oyo ayebi te balakisi ye pe ayeba totika kimote ya mabe tolobelaka ngo boye ezobeta baotya basete kotya bafuta na mungwa parce que ezali nde Koffi soki ezalaki Koffi te ezalaki kaka mutu simple exemple neti nga Noëlla TV mbele mutu akolobela ngo boye azate du fait que azali artiste munene na kati ya mboka na biso du fait que aza mutu o ayebana comme Koffi Olomide o ayebana partout na monde donc
ekoloba c'est normal mais soki azali kaka mutu kaka simple bongo kaka ke apesi Cindy bizu wana aéroport wana elingi elobama te mais siko ndenge apesi ye bongo baza na mboka mundele c'est normal bizu esalaka nango eloko te eza comme bonjour c'est normal eza bato bakomisa yango baproblème kaka bacongolais yango mpe na bazokomisa yango grave. Il fallait ezala ba congolais au Afrique kuna o bazana mboka mais ba congolais o bazana kati ya Europe la famille s'il te plaît hein ba congolais o bazo komisa ngo grave eza ba congolais bazana kati ya Europe. Il fallait ezala ba congolais bazana kati ya mboka o ba yebi makambo oyo te ba sala ngo mais bato bazo sala ngo ba polémique bazo sala ngo ba donc bazo komisa ngo grave ezali ba congolais oyo bazana kati ya Europe. En tout cas bo changer mode de vivre bo changer ndenge ya kotala makambo pe ndenge ya komona makambo bizu o Kofi apesi yango na mwasi na ye asali yango esprit que bon mon appelle que non bazo vivre baza ensemble et ça eloko koloba te que non pourquoi ko salango boye pourquoi bozo luke nango ba nani ba makanisi ebele bozo luke nango ba donc makambo ebele ka pona bizu apesi Cindy bandeko to changer biso toza na Europe to changer to longola makanisi wana ya kala wana toza na 21e siècle makambo nyonso échanger makambo nyonso ezokende liboso botala wana bozo komisa yango ezokoma ba sujet na ba sujet ezokoma bakosalela ngo ba video na ba video ba ope bazoko finga bakofinga ba ope bazoko sala n'importe quoi bazoko chola ba ope bakoseka baseka bandeko non bizu oyo Kofi apesi Cindy ezali eloko ya kosala ngo ba polémique te ezali apesi ye mbote comme bonjour ba pesaka donc wana pa azongisi bonjour siko na comme na biso ba congolais et comme na biso ba congolaise tozo komela ngo problème parce que Kofi asala kanyon sala na kati aéroport parce que ba biki na aéroport Kofi abetaka basi na aéroport Kofi abundaka na aéroport Kofi asala ka ba trouble mais oyo ezali trouble te ezali mwasi na ye azorolakisa tozo mona pe mabe du fait que Kofi makambo asali ke ndaku oyo atongelaki mwana na ye ya misatu ya mobali o akuta ko sa 18 ans mais azwa ndaku wana apesi yango Kofi apesi yango Cindy le cœur pardon vraiment Kofi soka asala ke eloko wana na eloko salelaki bana na yo Cindy le cœur aye après okoko sala eloko wana te eza eloko moko mabe makasi parce que na tozo mona ngo na ba page bazo lakisa ndaku un bijou vraiment oyo sala ki pona mwana na yo soki sala ki pona mwana na yo ata bokabane na mwasi na yo alia oui ba problème ezala eliaka kaka donc ezalaka pe soki simbite oui boko otikala na bino c'est normal mais eloko oyo osala ki pona bana na yo tant que ozana vie ozo vivre eloko tongi pona bana na yo ezana kombo ya bana na yo jamais okoko susu mwasi oyo ozui après ozui opesiye non Kofi wana soko osali yango bongo vraiment obeti mabe artiste na biso o to respectaka mingi o ya betaka musique na mboka na biso o azakati lelo azonuna me azakaka soko osali yango vraiment eza eloko moko ya mabe o longola bakombo wana soko tiaki ke o changer opesi Cindy ezalaki pona ya bana na yo o changer eza eloko moko mabe bana bakoko pardonner yo te tina tombe na yo ti mokolo kokufa bana bakolimbisa yo te to yebi ke ozali artiste moko oza mayele oza artiste moko oyo afanda na bande de l'école o atanga ayebi ko respecter ba loi mibeko en tout cas soki osali biloko wana ezali eloko ya mwana na yo ya bana na yo franchement non il faut retirer yango olongola en tout cas to lingi yo mingi osali artiste na biso bandeko nazotela bino botala artiste na biso Kofi Olomide na Cindy le cœur to yebi ke ekolobama ebele na ba bizu oya pesi Cindy susu ekolobama ebele mais pona ko laksa ke alingi mwasi eza bolingo eza nango grafté biso to zalaka na poto biso to yebi ndenge ni ezalaka eza nango normal donc bato bazo sala nango ba polémique bazo sala nango n'importe quoi en tout cas c'est que ba yebi na bango eloko te alors bozela na tela bino volume boyoka en tout cas to kutana na Genève
Allez, à suivre. Allez, bye bye. Ah, merci. Bonne arrivée, hein. Soyez la bienvenue à Paris. Merci. Voyage, je l'écris bien, ça va. Ah, bah, comme il a Paris, ah, bah, où t'as vu Genève? Mamati. En tout cas, c'est Félix Mingi. Donc, on est arrivé à Mamassi, on a dit que date à Moumène, il y a le 25 novembre, il y a un festival à Moumène et plusieurs cafés. C'est bon, mais les bisonines. On a le festival. Festival est le 25 novembre à Paris. Bonne arrivée à Paris. À Paris, c'est Félix m'a dit que Scofield m'a capté à cette évité. Donc, voilà bango ba Cindy Lecker na grand pètre grand mopao bango wana bazokende kozwa ascenseur bauti na Genève bazokende na Paris donc ekoyinda le 25 novembre ke bazali kuna na festival. En tout cas tomonaki bapublicité nyonso oyo Cindy Lecker abando koloba bazosala yango kuna ona festival oyo bakosala kuna. En tout cas boya ebele en tout cas botala bango wana. Maman, si. Et ça allait bien, bon, les longs malais, les amis guittés, ça va. Non, ça va. Cindy Lecker, star nabiso, hein? Star nabiso, aza star nabiso ka. Aza star nabiso. Mopao, mokonzi wana, mopao, grand mopao, mokonzi. Grand mopao wana, hein? Grand mopao nabiso wana. Bango wana bazokende kokota na ascenseur. Le 25 novembre. Bon à Paris, Nyoso. Genève. Na Genève. Bon à Europe. Bana Paris, bana Bruxelles. Boyo kakuna Cindy azobelela biso bana Bruxelles, bana Paris, bino nyonso na Genève. Na Suisse. Et quand mon père songe na mabele na ye. La famille, j'espère que bomoni nyonso wana bazokota na ascenseur tozokoma na suka video na biso wana mopao en tout cas bomoni bino moko ba polémique ezala te na biso wana mopao apesi na kati na Cindy eza bolingo na ye. Donc tokomi na suka video na biso la famille e bokozwa video na biso to like to partager to aimer to s'abonner pe e kosala biso bien la famille. Nazotika bino vraiment nazotika bino basilisi des gens tozokoma pe na suka video na biso s'abonner partager to aimer et kosala biso bien la famille. Merci natiki bino, bye bye.